Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo karata kate ya on a bien yo Jimmy Mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape, te so kute nango check au van. Mbote bakino ape bienvenue na édition ya mokola lelo nga Rachel Chako na souhaité bino bolandi bola mu place nyonso tu bozwa mi pona kolanda biso mokola lelo. Dans l'actualité, na koyebisa bino ke mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assistaki na sommet quadripartite kuna na Luanda mokola dimanche 2 février kuna na Angola esengebe bake sommet oyo esangisaki bongo 4 présidents, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya RDC, le président Joao Lorenzo ya Luanda, le président Yoweri Museveni ya Uganda et le président Paul Kagame ya Rwanda. Et c'est que les 4 chefs d'État qui évaluation sur la situation politique, diplomatique, économique et culturelle na 4 États oyo et Sangisi Bango. Peli Soussou na différents oyo ezali entre Ouganda na Rwanda ba salaki bongo signature ya mémo d'attente entre Paul Kagame et Yoweri Museveni ya Uganda. Peli Soussou pona ko silisa conflit entre les deux pays ba salaki bongo échange ba prisonniers entre les deux pays. Les deux présidents bazalaki vraiment na esengo makasi na boyokani na bango pe basaluaki effort oyo ba homologue na bango basalaki ya ko aboutir na solution pacificative na esprit panafricaniste na intégration régionale. Kasi sommet oyo elegaki kitoko pe silaki na kimia pe sengeli boba que prochaine rencontre na bango et kozala prévu kaka oku ya mois oyo mais kozala awa na RDC. B. Les deux parties doivent s'abstenir de tout facteur qui puisse susciter de la persécution, de l'appui, du financement et de l'entraînement ainsi que l'infiltration des forces déstabilisatrices dans le territoire de leurs voisins. Si les deux parties doivent continuer à protéger et respecter les droits de l'homme ainsi que des citoyens. Suite des activités de la commission ad hoc comme mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ce processus. Le prochain sommet quadripartite aura lieu dans la ville de Gatuna, Bar Katuna, dans la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, le 21 février prochain. Kasi sengeli koyeba ke mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant qu'il na sommet kuna na Luanda ayambaki na palais de la nation au commissaire ya Nations Unies Michel Bachelet wapi pai
balobelaki bongo ba question liée na droit de l'homme pe économie ya RDC pe Michel Bachelet a assuré ki mokonzi mboka soutien ya MONUSCO pour améliorer le système judiciaire ya RDC pe administration et justice pour permettre na ba victime bazwa bongo ba droit ya réparation. Na boyende esengeli baki traduction oyo ya sika et kozala vraiment respecter l'année ya sika année 2020 oyo mokonzi mboka lobaki bongo année ya action sur action na basango mosusu esengeli baki le ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba ayambaki na cabinet na ye délégation ya entreprise HPS accompagné na monsieur Nasser Amraoui accompagné lisusu na directeur général AIA SCPT Wapepayi ayaki bongo kolaksa vision na ye sur le mobile de paiement. Système oyo ekozala bongo ya carte bancaire pour na permettre ba transfert ya mbongo et salamaka en toute sécurité na boyende échange na bango et le kanaki kitoko le ministre ya Petentik Augustin Kibasa na souci ya ko améliorer kaka secteur na ye azalaki vraiment lesengo ya koyamba bango pe na suka mais c'est Nasser Amraoui a s'expliquer na micro na biso boyo kai. Nous avons été honorés d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Ministre, afin de présenter notre vision du mobile payment tel que nous envisageons de le faire avec nos partenaires de SCPT dans le cadre d'une offre de paiement mobile au niveau de la RDC qui s'inscrit dans le plan d'inclusion financière et du plan numérique qui est porté par les plus hautes autorités du pays. Donc l'objet de cette réunion a été de présenter notre vision de cet écosystème, la manière dont nous allons le mettre en place avec nos partenaires de SCPT et tous les bénéfices qui vont aller vers la population et l'ensemble des acteurs de l'écosystème de paiement de la RDC. On a 38e anniversaire et la création et la parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS na Mokuse, Pepo na fêté une année d'alternance. UDPS va fêter en haut la stade de Martou le 15 février. Oyo, na boende le secrétaire général Augustin Kabouya, avec Obengisa, cadre, membre, pe population nyonso, ba mokola le 15 na stade. Kasi moko lelo na micro na biso, ya KNB, mon groupe parlementaire debout, à s'expliquer na micro na biso. Kori oyo IDPS eza parti moko oyo ebundaka pour intérêt ya peuple congolais. IDPS ebundaka te pour peuple lela. Biso IDPS ndenge tozu pouvoir to lingi que peuple aseka non alela. Yango peuple nyonso tout sentir alela. Ayeba yango biso IDPS to lingi alela te. Yango to lobi le 15 to okutana na stade Marty. Baba le betama, ba makambo salema, mais le 15 qui ko panza tozo panza soki esengeli aketo sala yango po peuple seka to ko sala yango po peuple seka ne biso to lobaki atozala ki ko défendre kaka nos positions te atane to la pouvoir photo mona yo peuple yo seka ya ka to zela yo eza moko occasion oyo na lingi na informer na batu oyo basala kina biso alliance biso UDPS bande qu'on a biso ya FCC eza occasion on a une profiter pour na bango en tant que président base babo santé que UDPS ezali pyramide renversée soki bazali ko kanisa ete ba ko empêcher ba chef de l'état baye bake biso toza batu sekediste soki batu sekediste ba raisonner bato ba kufa baye bakeza nango coûte ngonga muke to renverser alliance na FCC. Merci. Betesco yenanga muna ye pona kosunga population congolaise abimisi na marché produit kitoko na kombo ya super glue oyo kosunga mutu nyonso abamba eloko songolo pakala ezala sac tas to peloko mususu. Beltexco, toujours proche du peuple congolais, a outil kotia na marché gamme ya sika super glue simba, kol oyo ezali transparente, ezali kokole na quelques secondes ya pamba, ba pneu, ba sac, ba tasse, a taper ba jouer ya bana na biso. Super glue simba est résistant à la température extrême, okoki pe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato. Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes. Na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue simba
pour ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo eko servir moto nyonso ako utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco amemeli bino pona ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali côté kama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa. Somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glue Simba okozala desi ata soki mokete. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango a élité. Kinshasa et l'équipe partout. Masanga Monsusu Sengel Blobali Susu, coordonnateur adjoint ya Kinshasa Bopeto, monsieur Sido Kassanda a cela qui descend na marché Katona Bokasawa pepa a kitaki bon pour la sensibiliser bato nyonso na o etali bongo Bopeto na mboka na boende atiaki ba o ya kutaki wana sur place on garde na koyebisa bango que esengeli bango ezala ba propriétaire ba magasin pe ba parcelle soki ba kuti salité na 10 mètres devant parcelle to pe magasin ba kozala bongo na mbano ya kofuta 10 000 francs kobanda pe kokoma 50 millions de francs congolais pe lisusu bakozwa bongo peut-être mbano mosusu ya kosala 15 jours na prison. Société Nabino Awa, doit confoutir ça le mandé. Bim, je confesse ça yo. Qui ne peut pas te lobby. Salide et salali tout tout un. Tokomi sikoyo kocha edit 003 hein? Donc na force et comme ce en application parce que dans un moment où il faut que loba bolobeli batu Kinshasa Bopeto te expliquer batu vision te expliquer batu mission et ça batu bayoka batu tellement ya Congo mama to ibangonge ezali sikoyo sengi to kitaka na terrain sur place to banda kotala moto achete to pesi yo pe amande moto azotia propriété te to lobeli yo yango lelo biso moto za na terrain na ba kombo pona nini parce que soki on pas na yo to laki sur exemple donc tina eloko ozomona eza po na l'action d'abord exemple ngai moko na balaye donc tant na koleka mbala sima soki na ye lisusu amande ya makasi pena na koyebisa bato ya Kinshasa ba balanda biso Kinshasa eza ville na biso eza capitale na biso eza na responsabilité nango ya biso to rendre capitale na biso propre toza na responsabilité à accompagner gouverneur hein na programme oyo enfin que Kinshasa ela ta robe ya sika ezali sous responsabilité na biso tozongisa Kinshasa so poto moyindo mutu muso asala ngote tokena na mikili mususu ko moni ba capitale mususu hôtel oyo ki Kinshasa mawo yango na dona senga ba kinwa lelo oyo descente nanga eza descente d'abord pour na sensibiliser bino et puis ça descente ya frappe ya kobeta pe ya kobenda mutu matoi ya suka parce na leki so pa na yo na moni soki eza boutique na kangi soki ezali lupangu amande et puis amande mukete surtout bato ba chaka bateti makala pe ou 15 jours kaka po ote ya mambala sima ocha yango. Population sur place, bazanga ki malobate pour louer initiative ya le gouverneur Gentili Ngobilambaka pour na ndenge bazali ko sala de centre temps union so pour na kolandela bongo maetali bongo Kinshasa Bopeto célébrité na mboka na boende bazanga ki ba recommandation te ba féliciter ki nanu tout d'abord le coordonnateur ya Kinshasa Bopeto mais Sido pe ba pesa ki recommandation oyo. Ah, on est sur le Longolia. Au moins, on a un chèque, on a un
batikeli biso biso mo tofutaka tokomi bapetiana baye tokotia 5 sa bobi bapesi bango ntango bamituka oyo koya ezoniataka yango ezopanzaka ozomona ekoma mingi baoyo miso bakomboka kuna baotika yango kaka awa ozomona baboyedela biso mo kombo mo basaki bopesi totangi liboso tosengi na leta toza bapopulation aluka moye batiela biso bapoubele publique moto amela mai na sacha obwaka wapi ata mwana ngo banda atina ndako na ye batia bapoubele publique partout batia baplace oyo moto akobwaki eloko azwi eloko abwaki azwi eloko abwaki alesio bato bamela mai se ebanda opanzanaka oyo tosala eza koka mosala punda so batie poubele publique te barestaurant bahotel oyo eza bahotel na kotanga bacommunauté te ça sert à rien hotel ya mike wana o périphérique ya memlingi awa badeversaka na tongo mpe na butu wana bakodeverse poubelle bana bapoubelle te basole système moko équipe nocturne basala investigation bakomonaka na butu à partir ya 20h jusqu'aux petites heures de la matinée bakoretrouve situation que c'est pas oyo bazali na moi à part milangi ya mai mais mingi fule ezouta na baappartement oyo bafandi nzinga Affaire sextape entre le pasteur Moïse Mbi et Cité Bethel, Nasser Eliane. Première confrontation na bango liboso ya justice. Ezalaki bango mokola lobby wa pepa ina suka ya sorti na bango. Ba avocat ya sœur Eliane bazanga ki maloba te, ba lobaki un mot na micro na biso ya KNB. Pour le Kosala, nous ne sommes pas corrompus. Nous ne sommes pas. D'ailleurs, s'il faut que Tolu Kambongo, on ne cherchera pas la doya à Moïse Mbi. Moïse Mbi. Denis Disso, à l'objet de Limbongo, quand à Sambou. Non. Il n'y a pas Denise, c'est une journaliste. Asali Oyaye, en tout cas, ça n'engage que lui. Nous sommes avocats dans ce dossier. Nous observons la pointe de presse. Maître Ngalasi, la presse est restée comme ça vraiment. La presse n'est pas restée comme ça. Même le carburant, on rentre. Non, on se voit bientôt là. Pasteur Moïse Mbi na Tshisekedi baza un rapport ni. Baza un lien ni. Et là on morote, pourquoi baza baluba bango nyonso tout. Tribalisme mina se meyel suna baluba. Ce qui est bon état des droits en tout cas c'est regrettable. On a un senga, faut pas s'embêter bango normalement. Oyo azana tort, vraiment aza la place est sengeli. O azana raison ba libérer parce que Elion déjà ba aye ba preuve belé. Il y a pasteur Moïse Mbi et jusque là to monyangote. Ba preuve ne surtout lien à l'accès à solo. Et là ko éprouver biso ezanonté. Pourtant de ba koti bango na confrontation na bango na balinga mutakota te. Ezaki entre bango na bango. Na ba avocat na bango biso ba misusu libanda après vane ba journaliste ba bengani bango libanda loko ekamwisanga na mboko oyo journaliste aza na 4e pouvoir mais azaka respectuité bye landa makambo defa ba bwaki biso libanda to kende boy ba bwaki biso libanda to sa boy ba bwaki biso libanda fachango asambele biso na makambo président na biso pardon papa na biso Fachi asambela biso na makambo ya nani ya papa na etomba benga na biso batikela biso poste bazo biso ba considérer biso lokwa batu nyonso mais jusqu'à présent ba considérer toujours presque bref aneto yekutu na palais de la justice de Kinshasa mais ba benga ni biso nyonso tout libanda au moins te toza en place ité donc lokwa mboka ngo eza baluba to tikaka baluba ba komba ba mboka eza biso nyonso tout to salaire bobi na biso mwana bokonza kota boloko te poza muluba Nde bat balobi mais ça Moïse Mbi était dans lobby. Et ça Moïse Mbi était mais tant on a place Moïse Mbi azala lelo azawana te to lobani c'est que zaka bongo. Donc c'est que bango surtout ba kumbela biso ndenge bango balingi. Ndeko grâce. To ki balobi ba ebisi biso ki Eric Mandela a financé pe to ki za apporté le président na biso atie ba moyen en G pour na Eliane que non Moïse Mbi akangamate. Là c'est archi faux pour mutaza en preuve azate. Mutupe moye bazate si Eric Mandala ça se comprend. Preuve n'est que na concert ya papa na biso ayemba Michel Bakenda. Il était là bayemba déjà donc à partir on a déjà bango nyonso ba fali ba faire ba Moïse Mbi ba nani ba Michel Bakenda ba komandenge moko. Si Eric Mandala wana na comprendre. Ce qui peut ba financer pe na ndenge ya solo.
pour que Eliane Kouya, Moïse Mbia Mata, en tout cas, non regretté. Biso tole la caille tout de droit, tolingem boke changer. Au pouvoir à calaser les lotés, mais pouvoir à caler en auto vivre en les lots. Et si la carte, donc elle a changé, le contrat que m'a payé le plus pire penza et yé ma casse ma bé et yé ma casse koleka. Ndeko grâce. Elo ni nyere e la kisaki makambu o ndeko na biso Eliane azoloba eza ya solo. Tant déjà bango ba oloba ke eza makambu na bango, eza bolingo na bango, wana biso moyen to yeba, eza te. Maintenant tant bolingo na bino déjà bimi boy biso place tozali, to ta place ma beze belé. Na kaya pasteur Moïse Mbie ma belé ke belé. Soki onde ko Eliane azoloba eza ya solo. Bango nde bayebi. Soki pesa ya lokuta ka bango moko poti batiki presse abi malibanda babengani batu seke lokuta za na te bango monde bayebi o bande ko sa na kati wana les deux parties bazana ba makambu na bango ya mabe na kati donc wana eza sous problème na biso te comme problème na bango mibale. Non, là, voilà, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Je sais que, s'il vous plaît. Est-ce que c'est interdit? C'est interdit à un avocat à soit la cliente. Ce n'est pas interdit à un avocat de changer avec son client ou sa cliente. Donc, il va m'interdire d'appeler ma cliente. Il faut qu'on envoie du sang. Voilà, là, ce sont des accusations gratuites. Merci à Koyeba Kibozalaki vraiment ebele pour la cause de la paix Kolanda magazine Oyo et mesana kolobela bino ba réalité ya vie à Kinshasa kasi alele comme na suka botika la toujours côté branché pe bo s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso pe sengeli ba bali susu que Kinshasa Oyo eleki na mon partout.